Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit, on a été la Kema Fumbe. Merci Mingi, na patnyo so va s'abonner, na Diki na TV. Merci Mingi pour l'encouragement na bino. Vraiment, mbote na ngai ekei directement et pas Kema Fumbe mususe. Ah, on a mboka Suède Benzula. Qui m'a dit que non, petite sœur, je te soutiens en 500%. Yaya, merci beaucoup. Ba moyo na yo, ba oyoko na yo, ba mala sami na yo, petit na yo, atinde, petite na yo, atinde lo yango wana. Vraiment, ça fait du bien. Il y a comme on a quand même que non, il y a quand même des gens, on va aller encourager puis qu'on soutenir. Yango na ye na lobi lisaponge. Batoto ya Congo boyo kalisapo et partager massivement. Il y a bino bana Suède yangoyo, il y a bino bana Scandinavie, il y a bino bana partout dans le monde parce que la championne azana internationale. Il y a ranende kendeke kwenda vutuka donc c'est un peu ça. Partagez, 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 partagez massivement. Abonnez-vous pour nous encourager ngai votre chapeau, ceux qui botiki ngai talakaka. Donc chaîne yo ezali po bozo benga bozo pesa masolo. Ceux qui li solo ezate donc les native kozala inactive donc bino nde bozo sala ke chaîne no ezala eza chaîne na bino po bino bo pesi li solo ngai na beti vraiment la lingi bino mingi. Je profite à saluer ma grande famille Lokoto et ma grande famille Otayeta Eska Bozali la vôtre moko na bino yeyo donc moi ba bisous ba coucou là-haut partout où vous vous trouvez donc je vous aime bien et voilà que Dieu nous protège. Ceux qui sont bons, par exemple, la télévision, tôt ou tard. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'histoire, la vie soit l'îlot, et ça, dans Komoko, dans Afrique, à l'obi aya, libala nangezo kufa, nazo tala. Libala nangezo kufa pour na ignorance nangai. Libala nangezo kufa pour na kozanga kotia confiance na Nzambe. Libala nangeza kokufa nazotala mama nazali loka koloba te Nzambe na mawa na ye akota likambo na ngai nalobi ya mototo ya Congo beta lisolo betela bana mambo lisolo betela batoto ya Congo lisolo bayoka abila champion na mama ngai nakotanaki na mobali na ngai esi akomaki na msala. Mais avant mobali na ngai ebanga azalaki na copine na ye moko oyo famille penze elingaki oyo famille monde ozalaki no famille babiki no yaya akobala kaka mwana mwasi oyo ngai na yo soki be bawelaki nini toyebi te itili ke mobali aye ko proposer ngai na ndimi ti abalaki ngai ni bo mama bokilo na ngai po papa na bango esakufa ni bokilo na ngai ni bandeko ya mobali na ngai mutu moko sepela na nga azate donc bandeko lakisa ngo penza boye mutu penza sepela na ngai azate nde to bana na mobali na ngai na koma na ndako na ngai abi naza mwana Nzambe la championne nazoluka Nzambe akota likambo na nga mais fo nazala pe franc na koloba likambo ndenge ezali na biya ya beta lisolo abi oui bango pe lokwa basepela na ngai te ngai pe lokola na olie na mikitisa na tia na nga ki grodo donc na tikala pe na position na ngai na yebi ke bango balingana na bonga te je m'en fiche je m'en fous totalement. Donc to bande na misoko vivre pour mobala ndene ko linga ngai donc elo moko te bande ko lakisa soki ndenge te na fandaki na mobali na ngai Nzambe papa mbola ki biso to bandi ko bota wana to bandi ko bota mais za na mukolo moko boye leki ya mobali na ngai ayaki pena na ndako na nga po amanke nga kaka fi wana wazalaki ex copine ya yana bango baza bana quartier donc bafanda katile lo tinde tozana libala bwengana mbali nanga bango bazaka kunesika na bafanda na quartier na bango na fi wana donc basala de sorte que soki balali balamuki bali ko tia vie na ngai donc ba nuire ngai kaka sans cause. C'est un peu ça ngape sikoyo ona zalaki sagité na ndeko mema na loenge mukolo moko leka mobali na ngai ya na ndako donc na attitude moka malamu te ngana otala TV na déplacer mukie ya zui a changé chaîne a changé chaîne a keipe a zui biloko na sanya mobali na ngai aye se servir juste le bossa télévision nabi oye na ndako okuti ngai nde na zamwa soza na nzala senga ngai na ko pesa yo mais comment ko yiko kindi ko simba biloko oyo nga na tili mobali na ngai eza yambonga ya na ngai na yibi na libanda te zambonga ya na ngai
na tuna po yonde nana omonika biso basi nde tozalaka ya lobi ngana lobi ya lobi ngana lobi nazalaki vraiment na maîtrise te na beta ki leki mbali na ngai na beta ki epenza bana misala nde bayaki kokabola biso etu ale bongo pese kwa kendaki kokende kofunda epa boti na ye lobi nango sikoyo mama na banga yaki na bandeko na bango mususa basi donc bayelaki ngai penza natikalaki na na chambre pona ko éviter mobali azalaki libanda za ko calmer situation ya famille na bango balobaki bakoke ko loba bafinga ko bakoke ko finga donc balobaki penza bafingaki penza donc se bakuta nga pe libanda le mususu bange babeta ngande na beta ki mwana bango histoire pe le kaka isala yake mutu na mutu atika na position na ye bango batikala ke pa na bango nga pe natikala ile pa na nga na position na yebi ke non balingaka ngai te e ko sala ke kokwa mobali na ngai akufi donc tango le kambana esalema ke zala ete ba mois ile kaka ta inane ou plus de kokwa ya mobali na ngai abota mama na bango akufaki nde sikoyo tala kaka j'étais obligé na tuni mobali programme ezandeni mais a répondre nga malamu te ndo mona soko lingo yo yesoki po lingo ya te ndo mona kaka naza pe mwana bato na kepe na solo na mama abotinga mama na nga lobi ke non oza mwasi babali okozala te ke pona boye te il faut kende quand même na matanga osala nini okende ko bimse longi ndezala kaka la champion mona matanga ndezala soki le msusu ke non osimba tale msusu mbeli na simba ki mbeli na sala bambala sukali balingi te donc tika biso moto kosala osilo musala bo tika biso moto kosala ale siko fi wana ya quartier na bango oyo mobali nanga zalaka na ye avant akoma nanga na biye yende penza azoleka azonga mwasi na biso yonde tokobala yo kaka mabe wana lobake yaya wana aza mwana mususu mais soka bimaka na libumo biso to bimina mama yo kaka yo zalaka kaka yonde to voter yonde to poni mwana mwasi wana aleka azonga mabe donc akomaki na ye servitrice na matanga akenda zonga de tozofanda ti baye bakundi tozongi pana toleki 2 jours après matanga tozongi na opesa ka mobali compte rendu ndezala kaka comportement bandeko na ye et tout abila championne loko liboso chose grave mbala liboso penza mobali nanga tombokelanga alobi yo tout le temps olobaka fa komba famille na ndenga mabe soki eza mama na ngate ezali bandeko na ngai e yo moko na part na yo osala aucun effort ya kozala mwasi malamu soki ozokanisa kokabola ngai na libota na ngai là je te dis que tu te trompes okokabola ngai na libota na ngai te me ngai nasengi na yo mpe ozala mwasi malamu ozala motema malamu ya kosupporte libota na ngai nde ngai mpe nasupportaka libota na yo abina zalaki choqué liboso ezala msusu ke mobala se no kolanda bango te même kwana penza tiaki nga penza contre mère tiaki nga na place na nga ke non yo ozaka na likambo kaka famille na nga kande ezalaka mabe famille na nga kande esalaka mabe yo moko mabe na otalaka te caractère na comportement na soki mama na nga te bandeko na nga soki bango te donc ezaka na likambo moko mobali ake mosala ndenge akendaka wana etu mama oyo aboti ngai na baleki na nga mibale bayaka mokomona ndako baye kotala ngai ezalaki weekend mobali na ngai asalaki te tokendeki pe église te mama bandeko na ngai ya basi bautaki église balekani baye kotala ngai ndenge nini nde esalaka kaka nalikanisi te natandi mesa na servir pe mama na ngai na bandeko na ngai donc ambiance ezalaki ya kitoko koseka etu kuna etu batuni ndeni papa kasi papa te papa azali nakende nayebisa ye nakoti na chambre la championne na yebisa mobali na ke non mama za libanda na baleki na ngai disko mobali na ngai zebisa ngai bisiko na sani bayo otala yo na sani non mama linga peso mbote mobali na ngai lobi na okende te na opesa mama mbote te bayeli ngai te loko eza famille na yo omonde nazoka bakoseka bahi kuna boye nazoyoka penza bakoseka soki ezalaki famille na ngai nde yaki ungo se comporter ndenge wana te lokwa bayeli yo mwana na bango yo sukisa ngai na obima te ke pona pesa mama mbote na osala ngote pourquoi parce que yo posa gentilité envers na famille na ngati est trop méchant et tu fais aucun effort ya osala ni ya ko forcer ko zala malamu na famille na nga yo zo ebate ko si longtemps ya des tiraillements entre vous ngai nde siko na kati ngande na kati bozo sani bo pesa nga passe et puis wana eza famille na ngai na ko changer ngote si tu veux être ma femme il faut ça ni oluka de sorte collaborer na famille na ngai Abi mobala comme ko pesa nga ba parole ya mbandi. J'étais choquée la championne. Tala ka mbali boso mama yaka.
ezamba liboso te mama yaka na ye comme d'habitude mais soki penda mama ye mobali nanga omona mbota roulage bokilo penda ko sepela ke non bokilo na yako tala bokilo na soki maboko pamba te mukola mobali nanga kale na bio makamni nyoboy mama abeti kaka mo explication le kota kaka mama to discuter ki mokie na ebisi me abona eko bima eto na baleki na ngayo ya ngayo bayaki otala ngai cousine na ngai pe azalaki wana nde sikoyo mama afandi nde ezalaka kaka bakeye bamoni pe bokilo te nde mama banga betisi tabi yebisa penza papa na yoki motema pasi ata yo sali mabe menga naza lokola mama ifalaki amona ngai yebisa ngai akangi penza motema ngana na ndako na ye na fandi ngonga mulai na komo okende na moni ete na mitungisami vraiment lokola azwi biso na problème na mitungisami nde baboti bakeye na bango akote mobali na chambre ya solo penza mama na ngai ye ya solo pena mama na ngai yo répondre ye lokola imbécile ni bonjour ni tout nde mobala bisa biyondo lingi to komesika wana regarde-toi bien avant de parler tala comportement na yo envers baboti na ngai tala comportement na yo envers famille na ngai tala comportement na yo po yo loba ngai j'ai toujours été gentil envers ta famille maman no ba déconner tout et tout pourquoi toi tu fais pas cet effort là ya kozala pe moi si malamu pourquoi maman na ngai kotala ye même o ya pam osala rango kayo mo ka ko fandi la muki na ye na uti musala na ye ba yebisinga ke non mama kenda ki kenda osala rango te aucun effort eza plus eza famille na yo mais ce que pourquoi yo so sala famille na nga mabe alingana sepe na famille non le quoi yo lingi libale zalaka ya biso mibale ngana okipe famille na yo te yo pe ko forcer ngana kipe famille na yo te nga pe na ko forcer o sala nini okipe famille na nga te abila champion na comme ko mona mbali na ngai azaki susu ndenge azala te et puis bokilo na ngai yo abotelinga mobali azaki na méprise na vie ya mwana ngai azalaki na vie ya mobali na ngai ande kolobaka yo tokotala ngai na yo soki nani abota mwana wana lokwa eza bomengo na yo baboteli yo batangiseli yo ye na yo kobuka ngo sans sale effort et puis oyeba te mwana wana bima quelque part tokotala ngai na yo abila champion ya solo penza nga penza de part pe d'autres ezali pe faute na ngai ezali na mwa bizaleli mususu ba comportement mususu ya solo soki famille ya mobali na ngai ye na koyamba bango malamu te na koyamba bango penza bien te pona na omona kaka ke non bango basalaka boye balobaka boye bazonsaka boye donc moi ba haine moko badan ezalaki donc vraiment so oza mokolo comprendre ke te toza bienvenu te na ndako baza bienvenu te na ndako esika bazali donc vraiment wana na koloba parce que nde eza boye nazoluka nzamba kota likambo solution ya libala na ngai na kokosa te abinde yango wana mobali ayebisinga ndenge wana cousine na nga ntango aye alobi yo lala yo mona te ki libalo ezo siele mukona liboko boye ozo mona abisi na zo mona mobali nga komina mangala ya mabe liboso yemtande ko kotela ngai liboso bandeko na yeke te na mwasi na ngai te bino bozalaka boye mais lelo tozo loba akomi ko kotela plus famille na ye lelo tozo loba ba sortir koma moko bareta omona kaka nazalaki pa mama nazalaki le msusu pa bandeko na ye msusu ya basi babali donc na komi inquiète nazo yeba te ndenge nini na kosala be ya tika kine za ba kinwa kolalisa misu te libale ya kokende mondenge za wana yo ifo luka ndenge nyoko maîtriser mobali na yo na ko maîtriser na ndenge nini de kwa pesi lisola tuni cousine na ko maîtriser na ndenge abeza na bakisi ya bolingo ba tiaka kako cheli mwa mobali na mwa kisi ya bolingo elekaka nango eza na problème grave te abi na landaki na ngai te na landaki na cousine na ngati nda betela ngali solo ke non na sala kisa bolingo pona maîtriser mobali pona kuma penda ko mona mobali penza komiko kokende akomi kokende tanga yebo na reta aye reta be yo zala ki wapi penza na fanya to fanda to nini to solola nini yo a chaque fois zalaka li solo mama sala ki boy mama no sala ki boy bande kono ba sala ki boy oleka ki bozun saki boy siko ngai na ko betelo nini po batango linga ka bango te li solo ni ngano to ko fanda to solola li solo ni ngano to ko fanda to solola abina regretter mingi pourquoi parce que na yebaki yo penza boyete soki na yebaki comportement yo ye ko bimisela na ndako je préfère encore na bala fille wana la championne ata nkana yo ki atangenga komba fille wana bongo bala
obalaki ete pona nini kasi ngande mutu nakangaki yo ngande nampeshaki yo obalaki ete pona nini patati patata boye boye soki kasi oza na problème boza na posa okende kobala kende kasi ngande nakangi yo nga nalukaki yo te yo moko bamama batoto ya Congo boyebi basi nde tozalaka alobi la champion nalobaki yo nakokaki koloba nalobi soki oza na posa okende kobala kende ngai nalukaki yo te famille oyo elingaka ngai te yango nga mpe nalingaka bango te nakoki koforce te naza mpe mwana moto boye patati patata d'accord lokola yo kolinga bango te mobali alobi continue kaka kolinga bango te mais mpo nayebisa yo mpo ngai na yo tofanda malamu mpo ngai na yo tozala malamu soki oya koaccepte famille na ngai te yebake place na yo awa na ndako oyo mikolo eza ya kotanga alobi la championne tango kaka nayoki ke mobali ayebisanga ke mikolo eza ya kotanga nabengi kozina nga nalobi fo koya na ndako yaka nana makambo kosoma et puis mobali na ngai asalaka aza cadre na société moko ya bien bafutaka ye mbongo penza ebele abi na se ya $1000 te salaire ya mobali na ngai bino mo boyebi na friction mobali azoganye moins ya $1000 te cela veut dire moi position ezali bafutaka ye na se ya $1000 te aza vraiment cadre na société na bango et puis tango matata nezali mobali fala kende mission de service na province okende kutana mindele moko boye pona kosala ba makambo mwa sika abina mission de service wana mobali penza ba pesa bango mbongo moko ya bien et puis mission de service wana mobali ngaka tikala libanda 45 jours na 45 jours wana climat ezoleka te mobali ayebisanga ke mikolo ngeza ya kotanga mboko esika ndeko kende na province ke mobali fala kende wana eza ba province oyo basi penza oyo toyoka na sonke basi na mboka wana mibali batikala kuna pona ko fanse bato ekolo wana te donc mboka na soki okeyo mona mobali pende mona tikali na ye moi ko banga na ekotela yenga to fani to solo na cousine nga na viki no mobali na nga zo kende mission de service mais nga ya ona ndako courant zo lekate courant za ko lekate po tala boy likamboka oyo yebi nazo yeba te ndenge nini mais na lingi nanu na banana ko maîtriser mobali na nga po mobali na nga komi ko glisser nga na maboko donc to komo ko sona komo ko yebisanga ba réalité moko boye komo ko choquer nga ti ko koma na po ya ko boya ko ya ko bima ko pesa mama abotinga mbote aboya ko bima ko pesa mama abotanga mbote pona nini parce que nga na linga famille na été donc nazo comprendre que non na comme perdre mobali na nga yo memanga kaka avant mobali na nga kende na mission de service il faut to kende to sala likambo wana to zala vraiment na nini moko ya malamu nga na mobali na nga avant voyager pour ko voyager te na ba tension wana ba mère wana eza ko exposer mobali ko koma kuna lokola ko eza malamu te akoki na yepe ko voyager na likango na yo benta ko yo kende poza mwasi mususu kuna isika yake sunganga ndeko na yo mimanga isiko lobikisa bolingwana mekana ko maîtriser na calmer moral na ye tanga zo voyager to solo na kimia to kabwana na kimia alobi to kepe na cousine ngai na ko loba te ki onda loba na loba vérité la championne eza ndako nganga nde cousine nga mimanga ye to expliquer makambo na biso alobi ki non eza problème to eza makambo mkie awa mobali wana akomi ya yo libela donc vraiment kangi na nini basali sali mwa bikila na bapesi ka poussière kaka albeza na ngote ke obo poussière apesi mwa quelque chose alobi yo kende mbongo etikali soko moni makambo simo ya kosani oya kobakisa abela champion na izaka poussière kaka ya poussière nda pesa nga alobi ke non atia na biloko ya mobali à chaque fois azali kolia mais ce que ezali la msusu mai ekoki komona na mais na biloko eza malamu parce que eza ko se dissoudre facilement na zupe kisi wana donc abwani nga na cousine na ngai donc mobali na ngai fallait qu'il voyager samedi akende mission de service ngai na kende ko mona nganga mercredi moi ko banga wana jeudi mobali asali nini ake musala sikota mobali ake musala na ko banga wana na sali nini na begi cousine nga ke non tango za ko ya tango ye cousine nga zo ya assiste nga pona sala nini la tia eloko wana mobali na ngai la championne na sala yango na lambi biloko ka ndenga ngalombaki excusez-moi batoto ya Congo na meka kotia na vibration, voilà, merci. Alobi na sali yango na lambi biloko na tie poussière wana noir abila championne mobali pa ye na servir biloko ndenge ezalaka allié
mwana mama na ngai nayebi te soki nini mais avant tokende kolala mobali na ngai abanda kolela pasi ya libumu la champion abandi kobaluka na mabele lokola mwana mokie na makambo nini oyo cousine na ngai yoki somo asali nini akimi abite omoni lokola mobali na ngai benga ba mama na bengi mama na ye na bengi pe ndeko na mobali abi omoni soki bayokuta biso mibale epesa fungani na kei cousine akei atiki ye na mobali azobaluka na mabele abila champagne akomi komona mobali na ngai pe me ekende ye akomi donc biloko moka ndenge wana binzambe na ngai likambu nini baye bakei na mobali na ngai to mema me biso nyonso tokoti na motuka na biso na chauffeur et tout toke na hôpital tant toke na hôpital basali nini ba consulter mobali ba meko simba mais mobali douleur na ndenge moko ya kosakana te abitala ka mobali na ngaza quand même na moi ba oyo donc tokendaka pe église donc na benga pasteur na lobi papa yaka pasteur azalaki un peu empêché mais siko bokilo na ngai nde abengaki basali ya nzambe baya kobondela la champagne batie kisi batie nyonso taka zole libumu balobi ke no ba meka quand même ko sala ba meka ko sokola libumu kisi sokola libumu batongola ye poto tala le mususu biloko aliaki na nyonso to bazoto naka alie nini ka biloko ngana lambaki alie nini ote na liaki lo mote na bimaki na mtongo na melaki tina ndako na ngai na liaka biliali ate parce que na yebi mboka o ndenge zali na liaka biliali ate na liaki kaka lisusu biloko kolia na ndako na ngai après kolia na lali comme si rien n'était na pemaki na ngai ndenge na yoki libumu zo sala ba crampe à 8 ans wana déjà explication mobali la kisi ke non mobali aliaki libanda te aliaki kaka na kati ndako na ye la championne prière basala nzambe ba ye wana prière omoni mobali a se calmer muki a se calmer muki mais donc ba crampe wana e bande ko sala ke alobi tellement zo capable zo ko pema ta zo kanga pema et comment ki penza urgent nde ba transférer biso na hôpital a munene ba transférer biso na hôpital a munene na banga ki na binzambe na ngali kamunyo est nga mona komi kometuna na bi est que biloko na til mobile na ngali mso nde yango wana te obende nini la championne to lali butu wana na hôpital balali lisusu changement exacté abi bokilo na ngaza misu makasi boy kasa bitenga na ko tika mwana ngai boyete abondela abi oyebi pe na mokilo basala nzambe baya na bango kili balia kili babondeli donc bazwaki tant vraiment l'église bazo bondela uniquement pour na mobali na ngala champion parce que mobali na ngai apesa ka penza ba don ceux qui pendele msusu musaleza lu bente pasteur azo voyager a côté le mabiki non papa na o supporter billet apesa ka penza sungara eva nzambe donc ba équipe mobimba intercession telema pona obondela mobali na ngai mama o ekoya kate koya nzambe pe na bolingo na ya lobake non yo esali bongo eza effet biloko yo mobali na ngai yaki sa biloko mabe mwasi na ngai mwasi ya frère intel ayambola parce que atelaki mobali biloko ya mabe eto batuni ngala champion na wangana na bingaya na tina mobali na biloko mabe na ndeni malgré na yebi kiza ndenge wana prophétie lo bindengana mais na wangana hey la champion na fanda kaka na chambre ya hôpital na mobali na ngai mama bokilo na ngai ayela ngai na tiso na kobenga enganga ye soki ndenge nini na yebite baye ko bondela selon ye baye ko sala ba cérémonie selon ye ba wutaki esika ba wutaki ba kei sikoyo kokende kozwa mamo ya boti ngai ke yo yaka tozokende hôpital po kende ko yoka kuna makamwa na no asalaki ezala te ke biso lokwa tolinga kaite tokoseli makambo baye na mama abotinga na bande kolanga na mama mobali na bande kombali nanga na nganga wana soki guérisseur na bango oya bikisaka ba maladi ngana bino to yebiti baye na mbeto ya hôpital na chambre oyo mobali na ngai ande kofanda oyo ngana ande ko garder malamu tokutani mbala sima na prochaine
émission na biso ya suite ya likambo ke libala nange ezali kokufa nazali kotala. Abonnez-vous massivement na Dikina TV. Soki eza mbala liboso yokota na chaîne na ngai, appuyez Dikina TV okomona option ebele kobima. Appuyez sur ba vidéo, esika ba komi vidéo ou appuyez wana okomona ba vidéo nyonso oyo na tia na chaîne. Soki na no visionnateur ozwa tan ko visionner te, visionner ba vidéo et kozala esengo mingi et puis partager lisolo oyo to s'abonner massivement. Ndeko alobi libala na ezali kokufa azali kotala. Eloko nini esali ke libala na ekufa. Bolanda na deuxième partie. C'était la vôtre. Autrement dit, Dikina One Kanda Ono Tetela Kemafumbe. Merci beaucoup na babone na ngai. Tokotani mbala sima. Bye.